Hello, hello, hello les amis ya Mimi Selunga, les amis ya canal ya Mimi Selunga TV. Na pesi bino kande na pesa bino bambote boya bango na esengo nyonso po euti epai ya ndeko na bino Mimi Selunga TV mwana bundes. Donc bandeko, napesi nzambe merci mukola lelo ndenga bateli biso lisusu po o bakufi biso toleki bango na elokote tozana biso elokote na miso na nzambe. Donc soki olali olamuki kumisa nzambe, yebisa nzambe oza malamu, oza bolingo, oza mobateli ndengo zobatela nga yawe eza kaka na mawa na yo. Eza na makasi na ngai te, eza na bolingo na ngai te, ya papa na ngai te, ya mama na ngai te, ya ndeko na ngai te, ya moto te, me eza kaka na bolingo na yo Yesu Masiya oyo akufelaki biso na ekulusu. Donc bandeko tango lamuki kobosana te, ata prière ya 5 minutes nzamba koyoka yo. Bondela nzambe paske tomoni mikolo oyo ezokoya tokomi na mikolo ya pasi pe mawa esise tokoma na mikolo ya pasi me pasi ebakisami pe ezokobakisama ekobakisamaka pe kaka tina mikolo ekoya paske toza na mokili ya makambo, mokili ya masumu, mokili ya pasi. Donc bandeko oyo kanga ndeko na bino Mimi Selunga TV na kobetela bino sete na lobi tobondela nzambe makasi, tosimba kondima makasi, tosimba papa nzambe makasi po sanye mobulu makasi. Tozo vivre ka na mawa na nzambe na bolingo na ye. Soko lamuki yeba koyebisa nzambe merci, kowelela kokende musala te, kowelela te mbango kende bozongisa wepona makamba vi. Yeba ke pona oza makamba vi wana réussir ke obimaki na tongo ozongi pe nzamba batelio ezalaki pona musala wana te, ezalaki pona kopia mbongo wana te, mais ezalaki vraiment pona bolingo na nzambe, mawa na ye pe ngolu na yo, likolo ya bomoi na yo yango yo sali nyonso wana. Bandeko nasali mwa mikolo vraiment na monani na bino te, eza donc kaka nde nazoloba makambo oyo toziye kokuta na mokili komi pasi mbilinga koti makasi kufa. Donc soki nzamba bateli te nani akobatela lisusu. En tout cas vraiment nasala video mwakala. Donc nasali video mwakala pona kaka ba raison ya ba bibembe. En tout cas nakufelaki tata mwasi na ngai, naye kokufela lisusu mobali ya grande sœur moko penza. Donc wana yaya nabengaka yaya nanu pe tokundi te, nazo ko présenter vraiment ba mes condoléances lisusu na famille Fula, na famille vraiment na ya na ngai Paola Esperanza, na pesi vraiment ba mes condoléances. Nzamba lola amona ye, nzamba lola abomba ye lolenga bomba kaka ba veuve nyonso na mokili oyo, abundela ye bitumba ya butu pe ya moi, abundela ye. Ba mes condoléances na ba famille nyonso oyo babungisi ya bango ba être cher, bandeko na bango vraiment ba mes condoléances. Nzamba lola assiste bino na moment oyo difficile, nzamba lola azala na bino, abomba bino pe na mabota na bino. Bana bitike bazaka na contrôle ya nzambe, nzambe nde moto abatelaka ba veuve pe bana oyo ya ba orphelin. Yango na pesi nzambe wana merci, aza malamu mingi, ye azobatela topesaka ye merci. Bandeko oyo tokomi bozomona tokomi na temps ya malili, donc été eleki nde koleka, été vraiment esi eke nango, tokomi na tango ya malili o tango mindele peno zomona akomi kanda bokutana na bisi bwe batali o mabe, bokutana na bisi bwe badongoli yo babilonge kangama pona nini, likambo na malili nde makambo, malili nde makambo. Bandeko mikolo ekomi kaka likambo na kanda, sikoyo malili yango pe ye na nini, malili yango ye na bamaya sika, malili ye na bamaya sika, maya sika nde nini, babiloko oyo bato bazoboya o bozoyoka ke
toboyi biloko oyo, toboyi bambilinga. Donc hiver pe ye na makambo nango elobi koya pamba te, eye pe kaka lisusu na makambo nango. Donc yango na ye kolakisa bino, koyebisa bino mwa makambo moke oyo société ezokoboya, oyo bana na Nzambe bazokoboya, oyo pe Nzambe azoboya. Nzambe azoboya motema mabe, toboyi yango. Nzambe pa azoboya yango, azokondane yango makasi. Bandeko totika ki motema mabe, ki motema mabe tozoboya, ki motema mabe tozoboya, ki jalousie tozoboya, kotonga baninga tozoboya. Soki tozaki bato kotonga, Nzambe asalaka grâce na mwa oyo tamuso tonga ki me mwa ekoya soko osengi mawa na Nzambe, okoki pe tamuso koboya na yo kotonga. Tozoboya kotonga, tolingi su kotonga te. Ezomemela biso ba problème, ba masumu oyo ya pamba oyo kutu okanaki na yo te, ozwi kaka bobandi kotonga. Balobi tozoboya yango. Tozoboya lisusu nini? Tozoboya ba incompréhension. Tozoboya bato be compréhension. Ofandi kaka boye, yo moko na yo moko kaka okomi na be compréhension. Moninga lobi no boye, balusi yango na ndenge na yo, moninga sali boye. Tozoboya. Nga moko pe soki nazamta be compréhension, nazo milongola te. Tozoboya bandeko, tozoboya. Tozoboya liso banani, tozoboya batualite mitema likundu. Banda ozana problème na, donc yo motema likundu na moninga. Motema likundu mwana moninga liata melate azala bien te, asala likambo te, yo motema ekopela yo moto, lokola kutu nde ba pelisi yango moto na likambo moninga zo sala. Motema likundu tozoboya. Ba mitema oyo eza pe kangama libanga, tozoboya. Ba kojije na kojije yo banda kojije kaka Mimi Selunga TV azaboye, azongisaka boye mama, tozoboya. Mais jige na yo modèle olingi na yo o jige, parce que ekokangama nango Mimi Selunga na nzoto te, ekosala nango pe eloko moko te epai ya Mimi Selunga. Donc ndenge eza wana oyo eza nango kaka makambo ya sika. Moto soka zolobelo mabe, betela na oye maboko, kosilika na yo te. Kosilika na yo te poni na lobeli yo bo, wana eza nango ye mutalinga lobela yo boye, ye mutalinga traité yo modèle alingi, ye mutapesi yo bakombo oyo amoni apesa yo. Donc yo zala na okimia, ndima na yo accepter na yo nyonso o mutakoloba pona yo, makamba mikolo, idéologie ya mikolo ezande bongo. Donc ndima na yo mafinga, ndima na yo o nyonso bato bakoloba pona yo, babenga yo bakombo bamoni bakobenga, ndima na yo wana eza idéologie sika, ndima ngo po bango moko nde bako changer maloba na bango. Donc babiloko wana tozoboya yango lisusu te, tokomi ko accepter na biso yango, tokomi ko accepter na biso yango, tokomi ko sepela na biso na ba critique, tokomi na biso ko linga bato balobela biso mabe, tokomi pe ko ndima na biso mabe yango. Nzambe nde na likolo ayebi moko na moko. Donc toza wana pona kosepelisa bato bazoko finga, bato bazoko loba mabe, bato bazoko tonga, bato bazoko critiquer na ba modèle ba balingi, bato pe bakoselaka bato makambu, tozoko ndima. Tozoboya misusu pe tozondimango. Donc to fanda wana, fanda kaka na kotonga, fanda na koyina, fanda na kosala soki nini ya kokosela baninga makambu, tozondimango. Donc idéologie eza mibale, tozoboya pe tozondima. Donc bandeko oyo ezaki mwa video nanga moke na salaki, tozoboya pe mitema keto. Ndeko yo bongo na keto, soko lingi to ndima yo bon, wana po toboya to sunga yo po Yesu tanga koya amema yo ke na lola. Me soko lingi to sunga yo te, tokoloba no keto pe tozondima. Tozondima na biso keto, wumela na keto na yo,
wumela na makambo wana mabe. Mokolo Yesu akoya ya zezi mokolo akoya okoyeba okoyanga nwa na yo okoyeba soko kosala ndenge nini na keto na yo soki komema yo wapi. Donc tozo ndima pe tozo boya wana ezo dépendre na yo moko soko lingi to ndima to ndimi soki po lingi to boya toboyi yango. Donc bandeko ngana ya kaka kopesa kaka baninga conseil oye kosala malamu naza juste te naza mosantu te naza nanga soki nani te naza pe spécialité mais oya moke nzambe ataka kati nanga nayaka tokabola pe na baninga. Donc tozo boya tozo ndima pe yo mto moni okangama na mabe kote ya ebelebele sus tozo boya kote ebelebele po kote ebele se te ba pasteur ba te bato bazo yoka te bato bazo mona ka basala oyo bango bamoni basala. Donc tokomi pe kondima na biso bandeko na pesi bino nyonso bambote oyo bokokuta na libaku ya video nanga eza nango mingi te eza nango molai te na pesi bino bambote ebele nzamba lola mona bino nzamba lola batela bino na pesi Guilherme bambote bele na papa Beltogo na pesi mobile nanga Sami de Bundes bambote bele na bana nanga na pesi ma Viviane de mwana kati Angola mwa yaya na pesi bambote ya lefu dede na kati ya Belgique na mwasi na ye mama Franchelina molai mwasi ngambe. Donc oboyi mwasi osali mokili na oba mbote bele yaya nanga Sofia Bondo na pesi ye bambote na molonga na ye penza soki na bosani te na mona kapenza wana bof nanga na kombo ya Bonkoto. Donc aza na kombo moka makasi soki na bosani mbala sima na ko prononcer yango bien bambote bele ma petite ma fille Catherine na kati penza kuna ya Liège na mobali na ye na pesi bino pe bambote oyo nyonso boyebinga bozwa bambote na bino. Mama Mimi Selunga TV apesi bino bambote boza ebele pona koloba vraiment bakombo na bino nyonso botala kaka na zaya kolemba bamakambo lekeli biso esali pase na motema bibembe oyo en plus te ba classe ezongi ba activité ezongi yango vraiment. Donc Mama Mimi Selunga TV azomona na soute mena ko banda ko sala effort komona na monana po ba oya ngai bazo déclarer ekomi nini yango eza nini kaka tozo mono lisusu te. Donc c'est ça bandeko na pesi Benvinda bambote na kati ya Belgique na pesi mana tina na kati ya Berlin bambote la reine tinga bambote mami Ndongala Virginia bambote na bino donc na kabeli bino bambote bele bozwa yango PDK mama HM mama Rose Matewa na pesi bino bambote ma Miriam Monga mama Elize Ngandu mama Serge boza tellement ebele oya yoki kombo te motema pasi te toza elongo bandeko na biso. Donc nzamba lola mona biso nyonso nzamba lola zala na biso wana ezalaki video nanga moke ka nasali pona lelo pena nalobi na koleka boye te sanke na pesa kaka ta ya moke nalobi tozo boya pe tozo ndima ezo dépendre na moto yo moko soko lingi okota lola ondemi to boya makambo no ya mabe soko lingi okelifelo olobi to ndima makambo no meme ba qualité ba défaut na yo tokondima yango okokende na yo na lifelo tolobi tokoteya lisusu ebele te kobeta basete ekomika likambo moto na moto nde apona nzela na ye soki oponi nzela na yo oyo ekobikisa yo ok soko oponi mpe nzela na yo oyo ekomema wana lifelo okende kozika kolela mai na miso butu mpe moi yo mpe kaka. Donc bandeko wana nasukisi video nanga na bokebi nyonso nzamba lola abomba abatela biso toza elongo toza ensemble malili nde makambo bandeko malili nde makambo. Donc wana babizu ya ndeko na bino Mimi Selunga Mida. Donc bapesi bino babizu tokutani na video mosusu bambale koya soki nzamba lola akolinga soki nzamba lola
akokorde biso grâce ya kosala so video na mokolo mosusu mpo ekomi ka likambo koloba volonté ya nzambe mpo mokili ezokóma na suka. Donc wana tomonai na video mosusu soki nzambe akolinga. Ciao.